bande ko babolingo tolingaki to signale bino pona ba nyonso tu oyo balingi ko landa to ko kende na mozindo na oyo etali ndeko na biso 1600 volt to ko senga na bino bokoki kokota na page na biso oyo tozali na yango ezali na émission. Donc émission en effet S à la fin au commis émission.zoomel1000.com. Après au commun la page moko e bimela yo na liboso et la page wana au kotala na droite na yo na loboko ya mobali au commun esika ba commis adresse au commun ba marquer combo ya 6600 volts cliquer kaka wana nde au kozo ba information de 6600 volts nyo surtout pe au commun la page de 6600 volts et ko bima pe au kozo ba information nyo sur na kati yango na to ebisibino ete bandeko oyo azali ndeko mobali bongi te to soutenir ye ko ete azali na ba idée malamu ba idée kitoko ba idée oyo ekoko tombola un jour musique ya Congo et to sengi na bato oyo bazali ko sala musique ya Congo suki kaka na kati na nzela ya bolingo te musique ya Congo suki kaka na nzela ya makambo ezanga na te mais musique ya Congo ezali na makambo ebele obili kokoki koyemba par exemple na nzela ya lingala facile tozali komona na babilili misusu okomona ete bakaniko basali ya sika mais population na ye les alités bazali ko facilité bazali ko boka na kati wana nyonso ezali ba idée okoko kosalela yango bendemu na bisika mususu okomona ete bandeko bazali na maite bazali ko mata bangomba pona kokele kotoka mai na ba compétence ya bangomba komara omona bana mike bazali ko mema mai ya ba kilo pona komata po ete régime des eaux ezui esika na yango te ya kokotisa ba mai na bisika wana nyonso ezali banzebu ya koyemba peut-être le Congolais pour avoir l'inspiration. Ceux qui ont tellement de kala, et ça qui ont de l'inspiration. Donc par exemple, banzembo tous allez au kala. Il y a ceux qui vont par exemple Zamba oh Zamba Zamba. Ceux qui Zamba tele to ceux qui wapio Zamba mon kilingo ya nyama. Ozo ko mona nzembo et son inspiration. Donc ayem bin nzembo ya Zamba makabozali ebele na kati. Bande ko ba bolingo. Il faut tous avoir l'inspiration. Et l'autre, vous allez combattre les bébés, vous allez combattre les stars. Vous allez combattre les stars, vous allez combattre les stars. Et l'autre, vous allez combattre les stars, vous allez combattre les qui si ou bien des qui star yango 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 tozali koloba musique ya Congo et comme il est la musique ya ba kiliba ba matanga ya kala obi na kiliba ba matanga ya kala onenge ba mongo bazala ka suli matanga ezali suka na ngo ka ba ko yiba ndembu na ba bêtise na kati le musique ya Congo comme ndenge wana musique ya Congo comme ndenge wana bandeko boye ba ko bungisa ba texte na bino sikoyo monde na biso pe ya ba journaliste c'est Congo ki to ko ba ko tale na bino musique ya Congo na ba texte na bino ceux qui texte za mala muté en tout cas ndeko journaliste ibaga ite ndeko musicien ibaga ite sima mikolo biso to kolobela yango pe to passer yango na média mo kilié yo yango to ko bara kolobela so ba to ko sa musique ya malamu to moni dernier album ya Redi Amisi malonga kitoko ba nini mais nous avons comme mini ne peuple congolais za ko tera biso kunete John Lolo asali banzembo kitoko malonga kitoko mais nous avons comme peuple congolais tera biso kunete Papa Lutumba asali la biso banzembo kitoko ba teste kitoko malonga kitoko on liba jeune ya lelo o kende ko mi pesa na Papa Lutumba ko zo ka conseil rien vous allez faire bon malade bien vous allez organiser sur le yémi banzembo ya moi na quoi zalaki moké ya police mais poli mais ezali ka na musique makelele moko ya tamuke lobi lobi ko sila pour bazali ko jouer ngone ba musique ya bamatanga OK mo ebembe so na liba OK bali bakele ko kunda ndenge zalaki tango kala ale ba bisi mutomunda ale tano yenge ale tout ale ba bandi ko beza batterie ndenge musique na bino lelo komi succès ezalité Nous avons dit une vérité sexualité. Moi, ça la texte est la montée de la biso 6600 volts. Nenga yo awuti ko boire de la biso mo le seba. Oui, OK, ningisi. Maloba moké mais vous allez comme on a été à l'obi mingi na kati. Ya mo te sais la biso, o sei la biso ba peuple congolais. Boye ba ko bongisa ba test na bino. Boye ba ko bongisa yango. O to zalaki na yango wana una to yebisa bino. Merci badeko babolingo o zali kolanda biso. Bo bongisa musique na bino, bo bebisa musique te bo te musique ezali eloko ya kitoko. Bo bebisa yango te bo bongisa yango bandeko. Bo komisa musique ndenge ba bebisa musique ezali eloko ya harmonie. Bo bebisa harmonie wana te ya musique. Merci tous ceux qui wana ba o ba yo kibiso ba o ba besoin contact na ndeko 6600 volts ba meka ko kolela biso biso ko ndeko 6600 volts po ete ameka ko entrepe bo meka ko entrepe en contact na ye po ete bo pesa eli susu ba félicitations bo pesa eli susu makasi po ete ameka ko sala susu ba nzembu ya kitoko pona avenir ya Congo po ete ba musicien ya boende tozoluka na Congo tozali ko luka ba musicien de ba boyela biso ba nzembu ya pamba tozali ko luka ba musicien bazali na inspiration ya ko pesa leso mateya ndenge to mona kana ba musicien ya kala ina kati na mbuka na biso République démocratique du Congo. Merci to studio na pona lelo botika la malamu bozona bozala kaka bisika bozomi pe na mbala ya sima na banzi to kopesa biso to kopesa bino ba émission na bino o bomesana kolanda. Merci.